Donc, tant que vous les canaux YouTube, il faut la responsable na YouTube, même na moli, il pose à la responsable. To boy mu toujours ganga na YouTube, ba omo no quoi responsable. Ce qui est comme problème, yo kangi téléphone là nanda kono kimi. Non. Ici mon côté. To quoi ko critiquer mon côté. Mon côté to go linga, to banda ko finga, to lingi angoti. Biso boy biloko wana. Ko peki sa bango, ça n'a rien à voir na ba insulte. Biso boy. Vous en avez déjà, vous en avez JP, vous en avez Chéli. Baba Kolo na bisoti. Vie Gijera, vie Chéli, a wendo na vie JP. To benga bango, to yibisi bango, to ngadi na proposa bango. Bino boza ba yaya, bo mekano ko vanda, to luka initiative ndenge ni to sola ba musicien. To sola bango za péchité hein. Pas bien na sote. Mais sauf que boyi bango ba beta, ça n'a rien à voir na baza bien na biso. To za na ba kulu to baza plus âgé que biso, to mena bona kacha makambo. To bengi bango to prise mon responsabilité. Bon, j'ai organisé le Kouanan de Tokosal. Naïbisio ke toujours tambola. Naïbisio ke toujours kota na ba bureau, toujours kende partout. Tolobi ke Tokosala combat spectacle été, Tokoya kosala boui na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que makambo ya kosala ka ba boui wana. Tango ba retomber zalaka. To boyi ba tuturo ba kanga ba téléphone. Mosala toujours sala. Et ça pour intérêt à tout le monde. Tolobi ke likambo wana tolingi yangoti. Pourquoi tu lingi yango te to kende nango siko na logique ya bato normal. Makamba ko finga to lingi yango te. Na komba na biso to lingi so mafinga te. Ba musicien wana baza ba ennemi na biso te. Mais to boyi makambo o to za na problème moko sérieux na pays. Bazali ba responsable na makambo belé parce que ces gens ce sont des leaders d'opinion. Un leader d'opinion tant que la population a souffert à koufa. Il faut téléméter. Ce qu'a télémété, ça est comme une non-assistance à personne à danger. Donc, on a besoin de tuer les gens partout, mais bon, on a bien la ligne. Nayoki même que selon n'est pas tu souffler personne à bouton ok non, fallait avoir même initiative à organiser manifestation. Fallait il faut tika biloko. Ko s'entêter, ils ont dit comment m'appeler. Ko benga bato na manifestation té parce que baboma ki bato na goma manifestation c'est la magité. Baso massacrer ba congolais matin midi soir manifestation sur la magité. Comment on va organiser manifestation pour un soutien à conseil. Et bon moi c'est pour un soutien à pays. Vous allez accent. Fali soka zo yeba na 2001 na Bangal. Ba boto la Mercedes Sport 300 euros ya kana autant na poto. Tant zo ki mambanga zo la ba boto le Mercedes. Bato ba le Mercedes on aura 3 personnes. Nga zangi na kati. To tindaki bato ba ki ndo lukele Mercedes pas on sila yango. So yeba ngoti na rappeler yango lelo. Acha ona mutu na ye. Eza ka pona falite. Ya honde to pekisi mutu afinga ba musicien wana. To lingiti. To lingiti mutu ya ko dénigrer bango ko finga bango to lingi yango te. Soki to boyi bango na ba concert to za na ba argument o to lingi concert te. Mais ma finga pe to boyi. Parce que biloko wana ezo kitisa biso. Mutu nyonso zo mona bino na niveau moko. Non. Nous avons besoin de l'hôpital, bah mon abino na Congo, bah mon besoin responsable. Parce que ma vidéo est gozonga, mutu sa otalango. Tout ça banat. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balanda Diamant Noir TV, bonsoir na bino na mokili mbesika bozola na biso na kati antenne na bino na Diamant Noir TV toujours. Au côté na émission na biso partager vidéo, partager. Toi binengi za esenga vraiment ba partager ebele puis ba j'aime ebele pour na bandeko oyo. Bazana biso longo te bakota pour balanda biso na moi déjà bozo commenter ebele tozali lelo na invité na biso o azali lisusu mutu to ko présenter te na communauté na biso to ebie malamu na yende to kosola mingi de tolobi so koti na kati ya émission tela biso lo ka liboso ndenge ya polia lo bako koti na émission tela biso j'aime na yo déjà au fandi pona kolanda biso réalise biso bandeko bakota ba partager vidéo de partout tolobi. Bonsoir, et pas il y a des konabiso au dombo, boni santé na yo et boni makamboni soto. Bonsoir maman Oumba Diamant Noir, santé très bien. Santé Zamala. Vraiment santé Zamala, mo bandiko baso lando partout tout dans ba situation be to rosola lelo elongo na yo surtout to rosola likambo oyo. Ezoli kanakati ya mboka na biso situation socio-politique ya RDC nde yango to ko développer puis likambo
oyo banungunungu ezali na kati na poto ya makambo ezali ebele nde yango tokodevelope lelo elongo na yo avant kito banda mituna na biso un mois na bandeko nyonso bazolando mpe bakolando na nsima maloba ezali epai na yo. Ok, je pense que on a réussi à les Congolais en général, en particulier les Congolais baza conscient bazo de la mboka. Combat na biso ils a combat moko éducatif. Toujours défendre ma valeur. Place toujours défendre ma valeur, il faut biso moko bato toujours défendre ma valeur, on a tous la ba homme ou ba femme de valeur. Ande bo mingyo baza ba ignorant na kati ya mboka. Je pense que pression au biso toujours tia pona ko changement ça manakati mboka na biso, il faut la pression moko exemplaire. Il faut la pression moko exemplaire. Raison pour laquelle biso nakati ya ngomba biso parce que odon heure oloba itan que divinité, odon baza groupe nakati ya groupe na biso ndenge toujours fonctionner, ndenge toujours marcher, toujours linga. Tant aux jours na congolais, tant aux jours rencontrer congolais, tant aux jours solo na congolais makamba Congo. Tout d'abord, il faut appeler nos valeurs. Valeurs ya moto zakayemo. Valeur moko il faut banana no comme la kisabatuke naza na valeur moko boy surtout toujours défendre et le moko boy o ezali crucial problème ya mboka lokola Congo toza na pays mususu tout ko remplacer na Congo bato bazo défendre ba valeur wana il faut baza ba homme de valeur yango moni biso tolobaki tokozala tout le temps na ba vidéo te na moni ba tebele bazo komelanga ozo yo kabinote. Pourquoi silence n'a bien ainsi de suite? Silence n'a bien ce la saté qui est aux en katia CNT. Silence n'a ce la saté. Nous, on travaille toujours. Travail n'a pas dit pour na cambo ils en a katia mboka ici. Tomoni nani Hippolyte nenga zoki mona Tshisekedi. Achewana mona Tshisekedi. Aina ba ambiance nyon so lo côté ba ambiance nyon so bazaki na poto. Ou ba mande ko traîner na banganda, ou ba mande ko beta ba loto ba PMI pour ba gagner. Va se retrouver dans la politique ya mboka. Ok, va se retrouver dans la politique, va se retrouver dans la kende pour piller richesse ya mboka et bana mboka va bénéficier de l'okomokote. A commencer par la famille Tshisekedi, qui ko kitana batonyo so oyo mona wana Tshisekedi amema ba mboka. Voilà, et on moni toujours pousser diaspora. A kota na kati ya distraction. Toujours senga na bandeko. Oh non ba comprendre message na bisote. YouTube ezali boulevard. Tout va beaucoup les capable lobby makamba Congo, nous savons que les oya ningi. Mais il faut faire la part des choses. Il y a d'autres personnes dans la Zoya, qui sont dans la Boka. Toujours, qui sont pour te démontrer que tu es imbécile. Toujours, qui sont pour te démontrer que, à part Makamba Congo, nous avons encore d'autres choses à faire pour les privés. Mais il y a primordial les anomalies. Toujours, quand nous sauver Maman Congo, dans la situation où il y a depuis 1996 jusqu'à nos jours, changement mokoza na kati mboka na société ba tuerie, insécurité totale, mboka lelo ezali bradé na bana mboka bango o baza soi-disant na kati ya pouvoir. Yango moni toujours linga vrai changement et salama. Changement ya dialelo te, changement ya mendicité te, mais à la changement moko d'avenir. Aka lelo biso toza société. Ba génération future oyo ya pona mboka wana va bénéficier quand même l'intérêt ya Congo, pe ba bénéficier na ba valeur ya Congo. Et là, ceux qui vont monter aux Congolais, surtout en Afrique de l'Ouest, aux Otambola, quel que soit niveau ni aux alliés, quelle que soit position, tout bazon mon encore aux assyriens. Donc, ils ont identité mon là tibiso et oumeli. Pour la bilo qu'on est l'ongwa, il faut biso mon tout ça, la vrai travail à l'intérieur. Pour na papa ya pe va voir si on pas respecter biso. On les alliés, option P hymne national, option na katia CCDP, n'est toujours marché dans la catholique. Voilà. Mboka na biso leza na makambo be lelo to solana ba aussi ko boma au moins 12 personnes, 4 femmes na bana mike bazaki na kati parmi ba 12 wana na Ituri toujours donc tension ezali penza makasi na partie est ya mboka na biso oyo to ebite lelo mikonyo sokola la kolamuka ndenge makambo zo koma de plus en plus critique au fait na kati ya mboka na biso ezali RDC. Tokoyi koloba nino koyi koloba déjà na situation ezoleka na partie est et surtout que toti komona ba wazalendo ba bimi basali makambo ba congolais ba beti maboko balobi ah enfin bana mboka bazobunda pona mboka kalate to musuto zokota nino koyi koloba likambo na surtout ya ba wazalendo aussi. Bon, tout d'abord likambo insécurité ça na kati ya est précisément na Ituri ou na Nord Kivu les alliés ba accord oyo mona Tshisekedi a signé ki na bato ba tchaki place. Donc, insécurité à Est, il a daté depuis la nuit des temps. Mais, moi, je sais que quand on a signé l'accord, on va proposer qui est gâteau, c'est le bango, dengue famille, on va dire que c'est gâteau.
yango et renforcer encore insécurité na kati ya STAP. Yango raison pour laquelle biso tozo senga na bandeko. Bato il faut tout ça la bloc on a kozwa mwana Tshisekedi na groupe nyonso ya bamili parce que yé moko za mugibi ya liboso. Après a créé pe tout autour na eza ba votour o bazala ye o ba utana surtout awa na diaspora bazo piller richesse mboka o batona to tcha bango libanda. Sécurité mboka ezala gérer na biso moko. Parce que ba groupe armé nyonso o eza wana bozo yo kaka ba kombo wana. On peut passer na outil ko discuter na 4 personnes na diaspora. Non, donc tous on a besoin de soutien pour na pesa ba wazalendo bazo bunda sur le terrain to pesa bango to financer bango. Ngana tunika bande ko na question moko za ki simple. Bato wana baza sur le terrain bazo bunda na nazo financer bango. Quartier général na bango za wana. Ravitaillement bazo zwango wa parce que na front normal soda so baza déjà na 10 chargeurs akoki ko ça na moi il faut ça na ngo repli. Ko bato wana bazo bunda. Ba vrai wazalendo Félix Auté ko boma na boma na mois d'août au moins 200 morts silence radio to ka ke le remonter bon ba o ba bino ba uti wa ba de kona na discuter kina bango 3 personnes quand même ba buda kinga moko nda yoka ngama moke après 3 na ba tout ça la marche na ba zongeli nga ba singa bino uzaki na raison te comprendre que zaki ba via ba géo yo tu le moment pour ça donc problème il y a est il y a pays insécurité ça na ka chamboka na biso il faut tout congolais ça la comme un seul homme côté de mako na mettre fin na biloko. Donc, Félix a une complicité, il y a crime de sang dans la Kachamboka. Ayebi yango, mais le coup là, le puta, azo lingo yisha no vérité, moi na Tshisekedi wa. Donc, si quoi ba wazalendo tozoka nungu ba wazalendo neza ba ya eza ba wazalendo solote. Parce que nous na ba conversation moko ba petit mo batindela kinga bazaki sur le terrain à front. Comment le même wazalendo o yazo ya ko sala face contre soi-disant M23 parce que M23 Félix pas un membre il y a M23 Félix. Il n'est pas un membre de M23. Oui, M23 ont attaqué Bisso. Félix, as un membre de M23. Ah. Bah, ouais. As un membre de M23. Tu retournes à Moutuna, bien sûr. Parce que porte-parole, il y a M23. As un montagne de pèse. Ngoma. As un montagne de pèse. Nana mandata ekuna. Tala, au moment où Congolais les lois, ceux qui vont y battre, Bouloni ni IDPS, c'est ça qui peut détruire Mbokawana. Je pense que tout Congolais faut en attendre. Il y a secteur où on a des personnes. Je dis bien tout Congolais sans exception. Mais si ça m'a si ça, oui, pardon. Si ça n'a on a retourné. Bateau bazaki na front. Tomeki ko sale change na bango, na meki ko questionner bango. Ba soi-disant ba wazalendo bazaki na front, le même ba wazalendo wana ba komi pe ko attaquer soi-disant FARDC. Donc cacophonie totale na kati ya front na bango. Dis-moi, qui est l'ennemi, qui est ami? Ba wazalendo bazo attaquer ba M23 bazo attaquer FARDC. Si ko FARDC ke ko bundisa M23 wazalendo pe aye ko bundisa M23 mais comment le même wazalendo azo sala pe débordement azo beta ba FARDC par derrière. Donc ceux qui bolingi bo attaquer hors de outil quelque part ba bino bo attaquer te wana baza ba ami ba komi na kati ya terrain confusion salami na ennemi na ami bango nyoso baza na équipement moko balati teni moko donc bozo mona confusion ni les na kati ya mboka na biso. Et moi, je suis qui diaspora nabi, bobi misambongo parce que terrain wana des ordres déjà qu'on a makasi. Pour soutenir l'aventure à Félix sans le savoir. Parce que le wazalendo oh tout le monde qui Félix a pété bon assassinat comment. Ba wazalendo. Si quoi ce sont les mêmes wazalendo wana ba yeli susu ko bunda. Si quoi ba yeko bunda na kanya banane. Parce que na terrain M23 zoye banate, wazalendo zoye banate. Ba Congolais ignorants on va se retrouver dans quatre affaires d'ici. Bangonde babandi ko yisa soki toujours yeba ennemi ami toujours yeba ennemi toujours yeba. Donc raison pour laquelle les alliés que confusion, cacophonie où ils sont na terrain, où Félix a installé en gros à contrepartie, bachai place bachai wana, wana. Il faut bisonner tout ça na makasi. Kolongola mwana ya Tshisekedi. Na ba mili binyon soyo, baza tout autour na yo wana pour makambo ici. Voilà. Toujours avancer, mais tu as tout maintenant mouki personnel parce que toujours n'a tout comprendre. Pour Mikolo les qui tout monde est bango ba yaki moi makasi likamboya ba wazalino bazobunda. Ce to lani malam donc ba infiltrer bango na kati pour tout monde qui bana na bana mususu ya mwamboka bazo ba otambo na bango bazolanda bazo ba trop kota tina kata Rwanda. Donc ba infiltrer bango pour tout côté toujours comprendre malam. C'est que ba infiltrer après ba wazalino a komi mi balé zone wana les insécurité ça fait plus de 26 ans.
D'accord. Groupe armé, monsieur dans Katuana, bazali ravitaillé, armé par le Rwanda. Il y a des officiers au bazan commandement. Nambo Kanabiso, ce sont des Rwandais, des officiers rwandais. Mais dis-moi, comment Bino Bozo paie sa ordre dans moto azali ou agent ya Kagame pour attaquer sous élément ya Kagame bazana Kachambo Kanabiso? Bozo mona télé sa confusion. Naloba boy. Qui n'y a pas côté dans est? Précisément dans Kivu et Ituri. Bon, Ituri quand même, le coup les alliés lendu na ba ema ba bunda banda kala parce que na yebia mona vanda kuna na sala pe. Qui n'y a pas côté est? Pardon? Naba ADF bazobo maseko bom. ADF azalakate. ADF azalakate. Ya lokuta. ADF azalakate. Même ça le banda kala bazalakate. Ya lokuta. Insécurité aux anaka chamboka wana. Les alliés Museveni, Kagame, Kanambe et Félix. Bangonde bazaba ADF, bangonde bazaba M23, bangonde ba se retrouver pe lelo ba wazaleni. Ezaba. Donc problème na biso ezabo. OK. Pour la insécurité ici là. Tout d'abord, il faut chasser le pouvoir de Chilombo avec tous ces bandes de voleurs. 2. Tous les officiers au bazana Kouenwana, au Salabango permutation. Je dis bien, tous les officiers au bazana Kouenwana, au Bakoma commerçant, au Salabango permutation. Rotation, il faut Salamabo. Longoli ba au bazana na est, na ouest, na bas Congo, parce que ouest c'est na bas Congo. Bozio bazana bas Congo, au Kenya bango na est. Bozio bazana est, boina bango na bas Congo. Bojinda bona bango, botili bango na sud ya Katanga. Boutali nombre de militaires au bazana kacha zone wana. Province orientale, non, nord qui faisait au moins 602 km, largeur nango, longueur nango, pardon, ils ont 602 km. De Goma jusqu'à Iningeti, ils ont 602 km. Boutali combien de militaires au bazana secteur wana? Exemple, so baza 5000, les exemples. Bozu 5000 moko boyi, bozu bango na ouest, bozu bango na nord. Bosali unité moko mixte, il y a 5000 personnes. Aïbobani kosala ba rotation, bolongoli 2000 lelo, 2000 mususu baye. Bolongoli 2000 lobi, 2000 mususu ba remplacer. Si bolongoli 5000 nyoso baza na secteur na bolongoli bango, bozu 5000 asika, botie na zone wana. Bozu redo ki ya aner, bolongoli. Service nyonso ya renseignement dans le secteur wana, il faut bolongola bato wana, botie siko bato asika ba collaborer na population qui me recota. On est en option ba congolais. Deuxièmement, il faut qu'on renforce les frontières na biso, Rwanda na Uganda ba kota te ko tia pouvoir moko boye, ou ezali na force. L'état moko boye za responsable. Uganda na Rwanda ba kota sou. Qui me contenté. Tout au monde bazo sala wana, Félix a yebi théâtre bazo sala. Félix yemoko azali na kati ya cop wana nenga ndimati. Pour Félix a joué na ba élection te, a joué à 15%, ça c'est vrai. Muto a gagné ba élection, c'était Fayou. Le col a le koso. Tangu Hippolyte a proposé yé place wana, yé mona Tshisekedi dans limite, mona ndekapé si bioko. Et ba tché na ba condition ou ba tché lelo, mboke za na kati insécurité. Donc hôtel insécurité tout ça na lelo, c'est Félix. Donc il faut alongwa place wana pour azapé Mouyibi, à part ndenga za incompétent, c'est un voleur, en plus c'est un grand tribaliste. A koki jamais ko dirigeant mboka wana nani mona Tshisekedi wana. Il faut alongwa place wana. Biso tout ça il faut mona na kedi. Tozolanda biso tozaka na mituna ebele photo tuna parce que ye mudaza wana lelo oyo azali ko tambusa mboka na biso tuni to yeba parce que gouvernement na ye ya Félix Tshisekedi basali ba démarche pour SADC lelo ba remplacer ezali EAC. Tolingaki na nous o analyser les biso situation wana est-ce que kanisi ki présence ya SADC pour tozaki déjà kuna de changer quelque chose lelo. Bon, le tout est situation to na ngosiko. Bino nde bozo mona bango na valeur. Mutu moko te azozwa bato wana na valeur. Ozomona banani na valeur. Ba SADC gouvernement na bino. Gouvernement Félix. Ouais. OK, tozolanda. Mutu moko te azozwa bango na valeur. À part ka ba congolais o baza ba ignorant de bazozwa. Mutu azozwa na valeur azali. Démarche ni ba rosala pour situation changer. Elo mo ba sala kuna te. Oya sekende, esi batkende. Nani? Po esi ona bakende, ba yiba fandeli biso na kati ona. Ba yaki ona par les accords. Baloba ngoti. Oye bien oza mutamedia. Ba yibisa bino clair bokete. Bango pour bakende, il faut Félix Alongwa. Bango pour bakende, il faut Félix Alongwa. Donc devoir il y a tout Congolais. Il faut ça là que Félix Alongwa place au. Tout d'abord, il a échoué sur tous les plans, ce garçon. A échoué dans tout. À part Nengaza Mouyibi, à part Nengaza incompétent. Les logo, moi, na Tshisekedi Nengaza.
Azana bilan nino ako telema devant ba Congolais a représenté mais bilan na ya 5. Comment na mboka moko bato yi ba 344 millions de dollars. Ba 4 voleurs moko mikolo ba uti ko yiba mbongo na Jekami. Ba yibi 10 millions. Ba ils sont encore que besoin de salaire mais bon continuer na mnoka pour vendre na ba fonction. Et ça la ma va punir par ailleurs. Félix Yemoko azoyeb sa staff na ye na bana oyo akola na bona limité oyo abenda bango na staff na ayebisi bango il faut profiter ta yango oyo soki na meki kolongwa moto abenga ngaji te moto na moto ayeba ndeni aorampi poche na ye ko tala moto wana ndenge azotinda bato bayiba tala ndenge azotinda bato bayiba nana ketinda bato bayiba ye moko président de la république wana za président ya bana bitendi donc ayebisi bato na staff na ye ke non ta yango il faut profiter parce que soki naza isusu ate na boyi moto abenga nga o boyi na lingi dérangement te moto na mutu ko profiter pour tant otikali nango eza so mingi te donc a recommander ba miyibi bayiba ye moko babenga ke ranger siko babenga ranger po wana eza code na ye ya kotoa babenga ke ranger po aza vrai voleur siko a recommander ba miyibi o baza tout autour na ye boyiba ta yango il faut profiter parce que soki film o esili soki kopo esili na olinga soko zo coup de fil à moto te asenga bala. Donc, il faut monter remplir la poche. Voilà. Likambo na ba élection toza ko tambola parce que les lotango lobby qui maramne soto il faut ba benga na Félix. Mais biso de moni élection parce que élection est commis penza pemeni bino ba résistant au bolinga likambo élection te metoko tuna bino yango. Bozo moni likambo yango lelo ndenge nini po Félix na seni ba confirmer que élection et Gozala na décembre. Bon, Félix a vraiment le kuta makasi nani mona wana chiteke aza vraiment le kuta. Bon, pour le bac élection Gozala ba signe vraiment autour de cette élection Gozala eza vraiment passé. Mais bon, OK. Na le kuta na ndenga bandi ko kosa avec élection Gozala. Au cas où les élections il y a pas de problème. Biso si qu'on en parle na biso. La résistance. To vandaki tomeki quand même ko attendre. Il y a ça analyse dans ma campagne. Tout le monde, docteur Mukwege, tout le monde peut Martin Fayulu, on va se présenter dans l'élection. Nous, on n'est pas d'accord aller aux élections dans le système de Félix et ainsi mais tout ça, quand même, na idée, dans ma canisi, il y a collaborer avec le solo là, na bande économie balé, neti docteur Mukwege, Fayulu, na mona qui peut délicer sanga, il passe dans la kacha makamboa. Donc, biso to bi ki to ko solo na bango. Et bien, là, on dit que ça là. Est-ce que Bissot n'a pas une résistance? Donc, on peut apporter quelque chose. Parce que chaque fois, critiquer, sans rien faire, et ça, le quoi, tout ça, la tête, tout ça pour avancer. La place de critiquer, parce que, par la vie, il y a aucune élection. Vouloir ou pas, ça, il déjà choix là-bas. Maintenant, c'est à nous d'aller vers ces gens-là pour proposer quelque chose. Il y a un moment où il y a un bandeko. Il y a un moment où il y a un salamaki. Il y a Martin Fayulu, il y a docteur Mukwege, il y a Koswana. Et là, on a la place Botswana. Parce que tant que Botswana, on a service à Félix. La place Botswana, c'est mieux beau se concerter entre les deux camps. Il y a docteur, il y a Fayulu. Parce que bit na bino nyo Suzanne Nike, moi na Tshisekedi, alongwana groupe nyo so ba voler ro sanaba. À quoi ça sert beau c'est beau qui n'a pas dispute. Biso siko ba résistant, tokoya siko na proposition, pas na critique. Tokoya sur la critique. Le langage wana ke mboka dans l'occupation vous allez en souté bonoli yango. Non, occupation to longoli yango te. Mais bandeko oyo balobi ke bazana option pour qu'il y ait élection. Biso to peki sa bango te. Donc changer pe yango te. Mais biso quand même tokoki ko collaborer na bango, tokoki ko proposer makambo biso to za nango. Pour ça la synergie moko boye pour faire partir moi na ya Tshisekedi na groupe ba mibi za na bango mais to koki soko kota na ba critique te to kokene na ba dispute te na ko finga te to lingi subilo ko wana ti c'est mieux to kutani na docteur to kutani na Fayulu to proposer bango makambo biso to za nango to moni na même de konamiso de lycée sanga to proposer bango makambo biso za nango ki to ya ka tout le temps ko critiquer bango to lingi subilo ko wana onani ya kondima ya tika muninga leka ya zwate. Biso tozana option ya candidat commettre. Eza option na biso te. Bazali kuna bakutana. Biso soki tokoya vers bango, tokoki ko apporter quelque chose pour un vrai changement na kati mboka. Parce que so biso tokomi ko imposer mon candidat commettre, cela veut dire biso tokoti na logique à l'élection.
Tu es bien que Félix, il faut l'ongwa par la force. Le quoi, Félix, il faut l'ongwa par la force. Biso peut te couper pour porter quand même par Nabiso. Il y a des pas, il y a mon Tshisekedi. Voilà. Pepe Kongola Zolanda, Olikambo eza matata mi parce que to moni mikolo ko muke tozo kandenge nini bande komsu na uti kolanda to moni quand même na réseaux sociaux batu musu balobi batu leti ya na bande pe exemple moko batu ya Martin Fayulu balobi non biso so ba candidat na ba kei ya biso il faut kaka Martin Fayulu mutabima to moni pe batu docteur Mukwege balobi bango pe fo ya bango bima ba ya Moïse Katumbi pe balobi bongo ya Délice Sanga vraiment bango pe ba dadi ta balobi il faut kaka Délice Sanga mutabima. Donc likambango monite ke ce basali yango pona binote po bino bo proposer bango mais bango moto mate ke ce basali yango nani rondima nani quand on zomona ngo côté wana biso proposition na biso vers bango eza ya candidat comité bino eza yango te mais siko bango ton bazo sala wana bato bazo sala ndengwana eza ba militant na bango oui eza ba militant na mutazo sala choix ya leader na ye biso toza kuna ti biso tozo to solo na bango to solo na bango pona changement ya solo salama na mboka ya Congo. Biso etant que la résistance doit apporter part na biso. Parce que tant que France est occupé, tant que De Gaulle ba pesa qui appui na États-Unis, na Royaume-Uni, ba sangana ki ba groupe armé zala ki belé. Na ba mususu zala ki na groupe armé te mais bazaki na bango kaka politique mais bazaki côté politique. Ba sangana ki. Ba sangana ki. Et cette histoire. Les candidats comme fait kozala bien pour bangonyo surtout ba voix mike ce basali candidat commun c'est bien comme ça bangonyo so basali candidat commun wana ko dépendre na bango za machine na biso te wana ko dépendre na bango parce que soki biso to kei ko solo na bango to kei na proposition na biso proposition na biso déjà pour un changement na mboka au cas où makambo isimbi te biso to continuer makambo na to sala ah d'accord mais to kei ko collaborer na bango kaka po biso nyos to bit na chose il faut changer ça na mboka voilà. Mais les kambo élection ngo mingi bazo ba que ezali un peu louche batunyo surtout bazo travailler les kambo ya système ngana zo ba les kambo ya ba résistant au balobo bino moka bo ibisara jamano le tozo tuna epai na yo po bande ko bazo information les kambo ngo ba ke bango nyo sozo senga ndike système wana elongwa est-ce que au bino bo proposer bango za pona skati ya système to ko za pona Félix c'est que pota Félix azate mais système ezo continuer même mutona mususu wana kozala système eza toujours. Bon, et là on a vu Bisayo, Bamibio Bazana, na Tshisekedi, na Félix na Kinshasa, mingi ba sa ba valise. Mingi ba sa ba valise parce que oui, Bazana bilan on peut sa pinoter. OK. Moto azaki na poto azaki kozanga même ticket ya métro. A komi na Kinshasa, komi na 4 immeubles. A komi na Kinshasa, komi na 4 immeubles. A komi na 8 femmes. C'est quoi comme la wifa mona parce que ils qui souhaité na vie na c'est quoi mutane mona na kati ya cerveau ne azo préparer asa ndo ko préparer ta parce surtout qu'il y a ambiance parce surtout qu'il y a vie jour on a la lundi même ba chroniquer ba théâtre ba zo boka Félix na bi o mais o aza président ya bana bitendi comment président na bino ya bana bitendi ba zo boka rien de moi donc cela veut dire au mona que c'est un justice problème na na vie azaki na besoin pe ba yemba kaye. Dans la monnaie, moi, parenthèse, Kofi Alika a dit que non, il a soutenir le Félix. Il Kofi vraiment, quand mamie Talakanakitala, Talaokason était Kofi. Le même Kofi a critiqué qui batouana. Avec Bazaba Mihibi, Bazoui Bambongo, Talandengembo, qu'ils ont mal géré, ainsi de suite. C'est le même Kofi. Pour Félix a bénéficié dans la cité de l'OIA, à petit conseil privé, Félix a payé $300 000. Allez, Kofi Alika a bichouana et Félix. Wana azotala libumonaye, tozotala venir na. Namoni même nani ofere. Fait la commission de yemba batouana. Est-ce que fait les pénats tant battant à Bruxelles? Fait la yemba. Même yemba ofere, so baza comme itala, zo kaso nite que non, le coso nous soit pour na kosa la mote. Donc, ba congolais devant bongo valeur nous c'est ça la raté. Baza ba musicien. Ceux qui lobby moi na wana ya Tshisekedi dans ces opérations là. Biso na bantu lotana pe na miso. Batambola na kacha mboka na kacha Kinshasa. Bamona la souffrance ndenge population azo crevé na kacha mboka wana. Bata la vie sociale ya ba congolais à Kinshasa. Pas ailleurs na Kinshasa. Bafanda bana batambola na ba voiture bamona la population. Et ça abondé.
Koleka koloba que non, Félix il faut qu'il ait un deuxième mandat. Na yemo ko fia ta sonité vraiment. Donc cela veut dire au moment que il y a beaucoup de hommes animaux na katamboka. Donc mutu soka ju par naye a bossa ni souffrance abatutu. Yango moni tozo dinga. Mo konjo ya ko kamba mboka lobi babwa kakaete. Aza l'ambiance à la judiciaire était le la Félix il rêve naye na vie fallait vivre na vie à bourgeoisie. Mais à profiter nango na makila ba congolais au choc. Yango moni eza ba séance de travail toujours ça la yango mingi po lobby mboka ezonga susu na loyenge ya boité na ambiance lokola nani moi na wana te ya Tshisekedi. Donc voilà yango moni toujours continuer au travailler na part na biso tant que ba résistant. Donc soki biso to moni ke bandeko ba lui ke bango baza ba candidat ba élection. To moni bango docteur Martin Bateli Sisanga ainsi de suite. Toko pekisa bango te soki bangi ba kende ba okende. Siko biso toko sani na comment tu continuer à critiquer bango non bon ok bon ndeko bino besoin ngabo kende ba élection bon autant la plupart na biso yango mais moto wana ta les abo et tant que ba technicien to proposer bango et biso toujours continuer toujours pour ça la séance de travail na biso comme d'habitude au cas où to ça ndenge voilà la chance on a maman parce que mituna ezali biso moins belé mais avant que to continuer bandeko balanja Diamanoir TV toza elongo na bino to senga toujours ba j'aime les rapports pour protéger vraiment émission na bino Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait bozolanda biso tira biso j'aime partager nos vidéos pour tozongisa odombo ezo senga penda ba j'aime bote ba j'aime ebele bino obokoti elongo na biso po tozali toujours elongo na yeto tuna motuna na biso toke na likambo ya tension oyo ezali awa na diaspora yango tolingi kotuna motuna oyo parce que ba congolais bazana besoin ba comprendre ba yoka pe réponse na yo na likambo otomoni l'artiste Fally Ipupa aye pour na robeta concert na ye tomoni orchestre na ye déjà bazaki awa baza déjà awa na diaspora awa déjà na Paris et tomoni ndenge ni ba publiaki que ba robeta mais tomoni tension eza vraiment moi makasi bandaki malé mais tomoni moto wana e bandi ko mata moi makasi pa ina bino ba résistant yebisa biso nanu likambo yango ezali ndengini. Ok. Na mona ki ba te pele ba ki pourquoi silence na cannabis toujours le baté non. Silence na ki toujours ça la travail sous-marin. Omoni eloko to umeli nango. Tactique to zala ki nango avant to continuer le même tactique les autres. Biso to za d'accord te na musique beta manakati ya diaspora. Parce que ba musicien baza na part ya responsabilité na bango na problème to za nango na Congo. Baza na part ya responsabilité. Na kopesa yo exemple moko boy. Des concerts o itu ko sama na Kinshasa. Ya Fally na ya Ferry. Biso etant que ba technicien to vanda ki toujours tala. Ba tindela so ba vidéo na mona bana moko bobaza na ba 19, 18, 19, 20, 21 ans jusqu'à 26 ans. Balongwe na Mekonga. Pied, je dis bien na Mekonga, tina stade kama Makolo. Donc tant on a vendu na bandi ko sala calcul kilométrage na calculer en gros de Mekonga jusqu'à la stade Kamanyola, de Mekonga jusqu'à Avenue Nzoko, ils a 10 km. De Avenue Nzoko jusqu'à quartier 1, ils a 10 km. De quartier 1 jusqu'à 7e rue, ils a 10 km. De 7e rue jusqu'à stade Kamanyola, et pour ça combien de kilomètres. Donc au moins 37 à 38 km. Minimum 35 km. Maximum 38 km. Bana on va salango pied. Basale loko wana aller-retour. Donc mutalongo ni Konga aye na stade concert esili azongi Makolo. Aller-retour. Asalango Makolo. Tomoni lo yengi nyoso sami na kati ya Kinshasa. Tu peux comprendre que non, il y a quelque chose na kati ya population. Même na Fally, même na Ferry. Biso to vandi to bandi ko étudier. Tant que toujours ka plan, ya ko benga ba musicien. To yebaka pourquoi to neto benga ba. Tu peux comprendre que non, ba musicien na biso baza teti to changer bango te. On a to changer bango. Tu es bien. Tant que biso to moni 54 visas ya Fally bien. Biso ko to continue sous malé to bandi ko travail. Ba information to za nango sikoyo, o za na possession na biso. Au moins 50% concernés aux alani.
je dis bien au moins 50% concert wana ozala nile et le monde a beaucoup ça fali succès silaka gloire na sa moyo esila osaka face contre bande konote biso tobundisaka bino te pona carrière na bino biso tokoki jamais koya kofingaka bino ba vie na bino privé eza ko intéresser biso te parce que moto nyonso devant nzamba osamba na ndenge naye ezala fali ezala feye ezala kofi ezala wera ezala jibe ba petit na somme sona ba Fabregas ba héritier tous ces gens là non ba petit ba bina filer ainsi de suite nous on n'est pas contre vous mais problème où tout ça on a pays boyebi tant au bino bozomona makambo za na kati mboka oui na kati na biso ba faille ezali parce que ils ont un discours mosusu ezo sepelisa ba tout il faut nous clair un parent koko leka jamais na YouTube abando finga mbamoka ba boyingulu ngulu boy tete ezala kati parce que tona bana tozana bandeko tozape na bakoko bana msupe bakomi kobota tant yozo leka na miso bato il faut ça na discours autant mutazo landa mona que cerveau zo raisonner mais malheureusement combat nous allons quoi maya paka joma tout le monde a na droit parole mais elo konga na ko ça fali na place aya obima tete aya ko s'affronter na bato ça la marche na terre succès ne muto aboma mazati mutu père vous ala contre succès na eto contre makambo azati parce que biso depuis to moni makambo to baki to ko sala susu combat spectacle ti to ko leka susu te ki pona ba kongolais batala so pona ko seka et comme comédie baba ndo mona solo ko bato mo baza moins sérieux non makambo na biso to sala ko il y a des hommes d'affaires il y a des chefs d'entreprise il y a des médecins il y a des avocats mboka ndeza un problème tant to lobi ke musique ko betate bango moko pe ba yebi Félix a uti ko boma 200 congolais na koma to yoki même na kaya ba musicien ata moko ta tomboli musapina ya loba silence radio to moni Félix lelo aboni ba tuna itouriste Félix a beta masolo wana te mais okuta zo mela ba champagne na ye a mela ba vin na ye est-ce que bango moko ba musicien nazo se baser mingi na falite nazo généraliser bango ouais bango moko ba musicien ta ba vanda ka bazo tala ita ya mboka ba condition o ezana ka chamboka ba musicien on a nyos tout tant bo vanda boki o Nicolas Kazadi a ibi 344 millions de dollars mais ça paye binoti comment boko tomboka te ce que biso ba to ça travail wana il faut diminuer sur ba charge mosusu problème na biso ezali que toujours travailler au concert wana ezala te travail na biso eza ya makele les sous-soutés travail na biso toujours kende nango ndenge toujours kende nango parce que tango ba musicien na ba la biso na bilongi baza na respect na biso ya on a lobi que un résistant à cause à la jamais mendiant moto azo sala ba vidéo pour na mboka tango azo leka na miso abato ibati malobo ezo bima na monoko nanga il faut sepelisaka au moins 4 sur 100% ba congolais ba rolanda ye il faut à la moins 80% ba congolais ba mona quand même que cerveau moto ezo réfléchir to yebi politique mboka na biso bomana na sima musique politique mboka na biso bomana na sima ba faux pasteur to yebi Félix ndenge azana ye moko Félix azana 400 faux pasteur o bazo pesa ke ba professeur lokuta à part non wana Félix azui banganga azui ba indien a Congoli ba chef coutumier na ba Congo a Congoli ba chef coutumier na bandundu bazo futaka ba mbongo chaque butu ba yaka kosala ba incantation na ba grand carrefour ya mboka na biso. On parle même pas. Je dis bien, chaque nuit, de minuit jusqu'à 3h du matin. Pour Félix Ali Amukonzi. Azara Mokonzi, maman Mbozo Beb s'appelle Solo le Sousnayo. Donc, Azo Boa Kabilo Kouana, pour envoûter Bakinois. Si tu as récupéré le groupe à Banganga et Belé, tous en a Bakombo, n'a pas fétiché Rouen, n'a pas faux pasteur, tu n'as pas combo là-bas. Rond-point Victoire, Tamo Mandaje, Rond-point Ngaba, Kimpoanza, na boulevard 30 juin, côté Wenzabi Kekwezalaka, Yango. Donc, bazo ba quoi moko stratégique ya mboka, bazo sa ba implantation. Mais Félix, tous les féticheurs yo bengi wana na ba indien wana, baza pe ba frapper le roi yo. Ba frapper yo. Yo kasi ba sa. Ba tout wana nyosto baza ba frapper.
tout d'abord 400 faux pasteurs wana ozwi wana po naza na bakomba ba faux pasteurs wana nyonso 400 to répéter bango tout bato lokuta yo oza pena Sir Félix ba pasteur wana ba yaka vers yo ba yo soma kamala bien ba ko sa bazo ko sa yo donc problème toza na ngo lelo biso ba démarche biso to sa pona histoire ya le 25 ya moi biso bifo ezala te mais to kolega te to sala comédie to sa théâtre na YouTube na réseaux sociaux même makambo sokoko alobaki na bengaki sokoko na yisi na bisokoko bima na makambo etali yoti sokoko bima na makambo yo etali yoti soki sokoko abande kopesa mbongo epa bokechu biso totikala komona mbongo sokoko te donc asemele na makambo te na biso sokoko bima na makambo oyo parce que na makambo oyo eza na bato ba casier beba eza na makambo oyo to kufela ba camarade mususu bande comme ça na mo ba kota na sa mabele yo yebi yango te ko yati o piétiner ba effort biso salaka biso tikala komona mbongo sokoko te na makambo to tikala ko zo yango te to yeba pete kise ando pesa so bala donc tango yo zo na makambo oyo il faut respecter ba effort biso ça yo biso sokoko bima na makambo to biso ko yo ko na makambo na biso te soko za na besoin ko loba oui cible na biso za cible na yango moni par na biso ba congolais bande ko tuna o d'autres zo kabino bozolo baté pourquoi silence monsieur zala ki tango to bima to ko pesa no rapport et place toujours tambola toujours kende boy ti siko toujours continuer même les lotos za ki ba toujours kota partout que li kamboana le 25 ezala te soki li kamone kozala te fallait aze ennemi na sote ni fere ni wera ainsi de suite ni bajibe ba kofi mutaze ennemi na biso na kati wana zate pe tokoya ko attaquer bango te na makambo na bango biso problème na sezaka ke mboka ezana na problème bo comprendre que o tozo sala situation ezana kati mboka eza bien te même na zomona bato afali ba utina ba vidéo on a mutu malika ofinga bato mais tant ozo finga bato à part notre ngoli fali yo moko no tala vina yo ozo monter que nzali na mboka tant yo zo ko finga bato ozo monter que pays zo marché bien te tant que vous finga batu tala no vie ya famille na yo papa maman to bandeko na yo to place yo zozala ozomona te que vie peneza kaka vie zo simbate cela veut dire ezana eloko moko boyo sala ke o vivre malheur wana galère wana siko eloko na ifo ezala parce que na mboka na biso na mbongo biso to sana ngo e ko zala te que mbongo wana ba kamere ba renye nango ba tennis na kera zo la taka ba monte zo la saka ba tango zaka na Bruxelles ndo sana hôpital ndo sa to monte ndenga zo la tango si mbongo neza biso voilà. Tozolinga totuna motuna moko ba congolais bazana biso elongo po azolanda toyeba to comprendre parce que toyoki na ba source officieuse to lobi bien eza officialité na ba source officieuse que préfecture ya Nanterre déjà atindaki ayebisaki artiste Fally Ipupa que aksola na bandeko na yeba résistant yango biso to lito tuna motuna soki esalami bongo soki eza ndenge toyoki wana et que artiste aluki akoluka groupe nini akoluka banani tout d'abord yango ndenge ezali po yo lobi ke atika problème na biso toza na bakulutu toza na Vieux Gérard toza na Vieux JP toza na Vieux Chéli ba bakolo na biso te Vieux Gérard Vieux Chéli awendo na Vieux JP to benga bango to yibisi bango to ngadi na proposer bango bino boza ba yaya bo mekano kovanda to luka initiative ndenge ni to sola ba musicien to sola bango za péché te parce que binemi na sote mais sauf que boyi bango ba beta ça n'a rien à voir na baza binemi na biso toza na bakulu to baza plus âgé que biso to mena bona kati makambo to bengi bango to pisi bon responsabilité bon j'ai organiser le kwana ndeni to ko sala na yebisio ke tozo tambola na yebisio ke tozo kota na ba bureau tozo kende partout to lobi ke to ko sala combat spectacle te to ko sala bruit na réseaux sociaux te pourquoi parce que makambo ya ko sala ka ba bruit wana tango ba retomber zalaka to boyi ba tuturo bakanga ba téléphone parce que dato mona on a 2020 et yo me bo baba to bakanga ba téléphone ba kimi ngape odoso na kanga téléphone mais ba refulaka ba toi donc tango zo leka na YouTube zo lo ba il faut à la responsable na YouTube même na molili pose à la responsable to boyi muto zo ganga na YouTube ba omono lo kwa responsable so que comme problème yo kangi téléphone olali na ndako no kimi non c'est ça que to linga ngo souté yango moni to zo continuer toujours au kende ko luka ndenge ni loko il faut salamati to zo kota partout de l'autre comme de l'autre journée ici tout dit semaine prochaine to bandi sous mais to ko finga bishi mon côté to ko critiquer mon côté
Mutu mon côté to linga to banda ko finga to lingi angoti biso boy biloko wana ko pekisa bango ça n'a rien à voir na ba insulte biso boy yango et pas en fait to lingi pangote ce qui to lingi to vanda na bango to sona bango za péché mais to boy inde musique parce que mboke za bien te problème to za nango lelo za bien te pourquoi neti jibaza na États-Unis jiba ke na États-Unis na tindi Félix. Donc, ok, ça JB, et comment on a eu des pêches musique. A comme on boit Félix par Pamba. Si vous voulez, le Félix Azate, JB va continuer à boire. Tu vois? Donc, bazom mon a l'obité. Donc, problème à Congolais, ceux qui les l'opécier, à ta lobby ou la ninzala, et occupé dans l'ouïe. C'est ça le mal, il y a Congolais, il y a homme Congolais. Congolais, bah, que non, les Cameroun, ça, les lobby, non. Ubandi ko yemba muyibi moko buloko Félix okomi kubwaka bwaki par rapport à ni po azo peso ma bamieta wa peso mais mbongo na azo peso yepa zo yibango za pe yayo comment okumisa yango moni bande ko bomande ko tuna boyba ki to sa musala tozo sala eza pour intérêt à tout le monde to lobi ke likambo wana to lingi yango ti lokwa to lingi yango te to kende nango siko na logique ya bato normal makamba ko finga to lingi yango ti na komba na biso to lingi so mafinga ti ba musicien wana baza ba ennemi na biso ti mais to boyi makambo o toza na problème moko sérieux na pays bazali ba responsable na makambo belé parce que ces gens ce sont des leaders d'opinion. Un leader d'opinion tant que la population na zo souffrir zo kufa il faut téléma so ka télémité ça est comme une non assistance à personne à danger parce que les loyo makambo za na kati mboka na biso ba tuer zo sama partout mais boya obine la nini na yoki même que selon ndenge ba uti ko souffler biso na buto ke non fallait azo même initiative à organiser manifestation fallait il faut tika biloko ko s'entêter ezali kama mabele ko benga bato na manifestation te parce que ba bomaki bato na goma manifestation c'est la magité baso massacrer ba congolais matin midi soir manifestation c'est la magité. Comment on va organiser manifestation pour un soutien à conseil? Et bon, aussi pour un soutien à pays. Vous allez avoir ça? Si vous avez fait, vous avez contre eux. On ne peut pas critiquer eux. Venez à eux. Mais le problème est que vous avez un sabat. Si vous avez fait ça, vous avez 54 visas. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous avez fait ça, mais si vous avez fait un problème. Yango moni ba démarche sur ça to lingi sur ça combat et ba spectacle combat moko spectaculaire boleki non to linga ngo shooter parce que biloko na sur ça ki yango mais ba retour nango tango ça la maka au moins ba tumsusu ba bendani ba kangi ba téléphone ba to ba yaka au subir biloko na biso parce que biso tant to les gars quand j'ai dit nous na zo ça là posanga mon côté ezali ngomba ouais parce que nga quand téléphone te ate yindi oba mutaza na commissariat au mona ngana okende ba msutu na ngenda omona mutu na yibi na ngai mais comme ça congolais to luki ba démarche ne mutu na obima donc responsable à zarande on est responsable za na YouTube te yango moni biso par na biso to sala tout concert wana ezalati et ngape na bisi fali manifestation alinga organiser wana annulé fali soka zo yeba na 2001 na Bangala ba boto la Mercedes sport 300 euros boyaka na autant en poto tant zo ki mambanga zo le ba boto le Mercedes bato ba le Mercedes on aura 3 personnes nga zali na kati to tindaki bato ba ki ndolu le Mercedes pas on sila yango so ba ngo tina rappeler yango lelo acha ona mutu na ye ayi bilobité atika biloko wana o manifestation na bengi siso ki bato ne ba benga so ba komboni na ba ye to marché pour na concert non biloko da so bo sali yango nde annulation na yoko masiko ya 100% parce que silence na biso to yebi biloko ni to va de calme mboka eza bien te falite ka biloko eza pona falite eza pona ferry eza pona tous ces gens là eza ka pona falite ya onde to pekisi moto afinga ba musicien wana to lingite moto ya ko dénigrer bango ko finga bango to lingi yango te soki to boyi bango na ba concert to za na ba argument o to lingi concert te mais ma finga pe to boyi parce que biloko wana ezo kitisa biso mutu nyonso zo mona bino na niveau moko non
Tous on a besoin de l'hôpital, bah mon abino na Congo, bah mon besoin responsable. Parce que ma vidéo est gozonga, moutou ça au talent. Tout ça en banat. Tout ça en banat. Tout ça peine à tout ça peine à connaissance. Yo les kaka tiko bando finga bat. Non. Non. Voilà. Voilà maman Omba. Donc par un abisso, CCDP, par un abisso et groupe nabisso, toujours travailler. Dans le week-end, le Gouana est zalati. Mais travail nabisso. Toujours lingaté et à travail moko spectaculaire. Toujours lingaté à travail moko ya kimia dans le résultat ko bima moto sur monango. Toujours la voiture, toujours la makolo, to tambola, toujours kende partout. Toujours kende partout. Dès toujours kende wana toujours y baba résultat ni toujours kende monde. Mais fallait so ka salaire. A boy ko annuler manifestation ya zone organisée. Manifestation ya fallait ndeko za l'annulation ya concert na. A comprendre ma bien no website. Voilà. Tous un pays à dictature. Tout le monde est déjà côté à Macron, tout le monde est côté à opposition. Tout ce temps-là. Tout est partout. Mais sans insulte, sans critique à la personne. Voilà de tout l'ignorant. Donc, mon union sur ça, la combattant aux autres cas, et à Koloba Makamba vidéo, botika ko finga, bino moko loka boyoka a sonité, biso to yoka son na place na bino. Parce que tous a binoté, mais son yon ezola tabiso. Son yon ezola tabiso, mon vanda bomba, sa mon a kina bengi, mais au donde. Ato lobby si konga na loba na vidéo to zakana so moni muto finga zana bisote so moni muto aye ko finga ba musicien bisoto zana muto wana ti longtemps bo benga ka botuna ka réponse ta bisi minusco lelo awa donc so bo yoki muto finga ba to zana ite to mona isoko ko makamba olo to bengi soko ko te se tika biloko wa ko kote so makambo te itali yote makambo zana batte belé ba kaje baby zana batte belé makambo belé baby donc okoko ya ko bimisa ngone ngona te o dénigrer biso parce que mbongo na opesa biso biso to mona ngote to so mbongo na voilà voilà nazo ko bien te mama Omba son bozo ka biso te allo sibona ba congolais bazolanda yo peza baza plus na besoin de comprendre tant au lobby likambo ya artiste Fally Ipupa siko boza ba groupe belé ceux qui lelo asali exemple démarche wana ya kokuta na groupe oyo groupe mususa ba te biso za kité pourquoi bango ba roboya ceux qui pas ki kokuta na groupe na mususu bino pe ba te biso to yima mona te pourquoi donc biso pété siko démarche yango so ko sala ngo sala ngo wa pe robanda wa biso on a besoin to kuta na Fally ye moko. D'accord, OK, bien compris. Les problème ya Fally ye moko. Na ebiti OK, tozana ba vie o baza ba kolo na biso. VJ Bazali, VG Gérard Azali, VG Chéli Azali, baza ba yaya. Soki ba démarche e bandi. To yebisi bango bon, vie bino bo planifier le to sala ndé. Na kati wana siko to ndé to sala. Tant biso to sala démarche, ko conseil wana ezala te. To sala on a parlé biso. OK. Celui que non to sala on pour une raison X. Tango likambo ne goya. To yebisa ba vie. To baza ba kono na mbula. To ben to yebisi ba vie. To solina bango, ba vie ba planifier. To lukita omoni mama Omba. Nga na proposé biloko ebele banda. Tozola. Tant to le cas de 2020. Na benga Placide de Jésus na Hollande. Na yebisi na bi Fally nga ke ya kozonga. Mais kozonga na farso mususu na formule mususu. Il faut to banda travail siko. On a yoka na matoi nanga. Na yo comprendre que ba congolais baza mingi baza na mo batente na ba YouTube. Na yeko yebisa Dadi Bayola. Il faut to contrôler communication. Communication nyonso ba contrôler kango. So botiki communication ezande ngona fayi koza ya bino. Banda ba démarche oyo, banda ko contacter bato, ngala pesa stratégie na mettre en table. Na zo cerveau na na table ne ba ne to travail. Réponse ezala ki yo, kaka ne ba réponse ba pesa réponse soni ko lo bangwa. Ozomona ke moto muso ça ba bêtise na YouTube. Izola tabi nyonso. Parce que moto muso ne ngazana azana proposition ta ko ya na over bino proposer quelque chose. Ana ngote. Comme tu as dit, que structure, contrôler tout le monde. Non, pourquoi Dadi Bayola tout le monde les gens te contrôler, c'est facile. Contrôler même à distance. Ils ont une stratégie à mettre. Il y a un moment combat na biso, battre jouer en gros et comme et si là qui valait à poigner. Parce que
montaye pour ça la vidéo au l'air oui ça nous makambo est important il y a yemba ma wando finga ti les bas de la vidéo ti na suka ti sika na finga na suka na ngwa ba bundela mboka si on a bino bato boyi makambo on a bino bato boza sérieux na makambo on a bino bato boza travailler pena boza conscient bozo ma teke bino so bokukani na benga combat la chose à ma pas kadjo mais il faut maintenant faire la part des choses il faut faire la part des choses ezama le quoi ma pas kadjo tout le monde a vu kaza combattre tout le monde a bundela mboka mais façon ya moto ala tanga zolo ba yo mozo comprendre que moto yo ayebelu ko sala no peksa moto ndeni tous en peksa moto te ceux qui ko sona ba musicien tous en ba kulutu basali to pesi ba responsabilité on a bo s'organiser bon banini après biso ba technicien to y place en tout fanti masolo to sala ba on to sala bo problème ezali donc il fallait retirer makambo ya manifestation azo nga organiser net to sur ngo futi bali ba sala marche na été marche na on a raison ni annuler manifestation après on verra c'est tout parce que le problème il faut que na makambo tina suka objectif ezali il faut Félix Alongwa et dans ba misé pe ba ni Félix Avanda wana te ba bi na so tiza makambo kongo beaucoup na pono il faut beaucoup ça la makambo na bato wana au bout ba onde yo que le boya mutu kwa non to binde que non na minute yo to lino distraction na voilà. Toyoki, merci. Na yopi siko CCDP bozo sala nini bokomi wapi. Bon, CCDP toza na ba travail et besoin de ça. Donc ça groupe par résistance. On a besoin de coopérateur on a réseaux sociaux. Te me photo yo karati, toyo karati bo biso to retourner ya bino wapi. Biso to yebe na ka ana Diamano. CCDP bozo sala nini. Mais CCDP pas continuer c'est pour un conseil résalté. Si quoi au moins 45%, moins 50% qui concernés aux ala net annulé. Donc confirmer dans le monde officiellement. Mais maintenant nous sommes nous qu'on a pas place autour qui déjà travaillé à CCDP. Tout ça part nabiso. Tant on dit que non, toujours initiative. Toujours salle, tout bien ça docteur mon quoi tout bien ça failli, tout bien ça délit c'est ça, tout bien ça bango. Baye, question réponse à la population là qu'on a diaspora. Ils ont initiative dans ça CCDP. À part 40 toujours contre-temps parce que ba ça lango na ba période toujours na toujours ngo. Ils ont liberté. Et ça travaille na biso. Biso to lingi. C'est avant élection toi après, avant. D'accord. Avant, mais na ba date biso toujours lukawana, ba ça wana déjà réservé. Et puis Mikotika. Exactement. Bon on engage manakes. Tala, on moni combat na biso là. Ce qui batu ba yeba ki valeur à combat o. Et comment le niveau est commenté. Et comment le niveau est commenté. Oui, bien, dans les réseaux sociaux et bimi, il y a qui outils pour bien pour la communication. Mais côté on se peut on dirait comment il m'a pour notre. En plus, mon délégué moi comment vous regrettez comment l'accès à congolais YouTube, les réseaux sociaux. Bah utilisons on en dans ma vie. Utilisons on en dans ma vie. Problème là c'est Ali que tout le canal n'est pas comment on a place autour. Tout se concentrer mais qui n'a pas la Félix. Mais au compte à bureau, qu'on les cap par-ci par-là, pour la situation, il y a les 25 à la tête, tout ça là. Et puis ce qu'on est au petit na montunyon so aya kofinga so mototé. Parce que ça sonne pas bien. Ils ont les katé na mato ya bato belé. Message na biso et comme sous na pouvoir être comme avant. Trop parler peut tuer. Tous années loko lobate c'est terre voilà nanda kono la pongi. Parce que mutulo la fait, mutulo la fali. O changer ba fanatique na yo wana, bo zaka ba fanatique na yo. Yo pesa bango ye. Non. Tant on joue ko lobela leader na bango. Yo wa ko lobela leader na bango te ketanga individu, o joue ko expliquer pourquoi to lingité pour une raison telle. Yo ba singa penane na vandi bo fanatique ya we ya fali to ya fere. Ako le kana YouTube afinga abanonde, auchwa. Abando finga na côté ni. Auchi wapi? Pourquoi on s'en côté monsieur? Parce qu'on se comprend. Voilà. Voilà maman. Tout ça on a un problème belé. Félix, la groupe naé ya bato naé. Tala neti Jean-Pierre Liao. Oui. Aza sinistre na bino ya fonction publique. Aza sinistre la fonction publique. Oui. Après 53 000 personnes macaron. Oh.
Wow. 53 000 personnes numéro mécano. Aussi longtemps que la fonction publique va foutre makati. La fonction publique va foutre makati. Si vous avez déjà vous avez bâtiment la fonction publique au foutre bangote. Comment si vous avez bâti sous effectif il y a 53 000 personnes. Dans cas tu as un bâton d'ici, ba chômeur union soit IDPS. Ba comme ça va fonctionner. On a eu bateau limité, bateau sans état limité ba lobio. Famille Tshisekedi c'est bon premier mandat ils pour la binoté deuxième mandat de Bogo Sepela attaque tumbo angolo kutane wana ko côté na matoyite bino ko traîner na ba sans été wana pendant ce qui 37 ans ba ju pouvoir ba nomaki bango moko ba komi bien ba bongi vie na bango ba komi na ba millions bino ba promettre bino ka bino pe poseli qui vous avez dit que non Félix va continuer na deuxième mandat nana yebisa ki bino ba yebisa ki bino que ya na deuxième mandat aux ala wana te si go promesse na mene ke doit tu vois donc le côté salami mingi na famille Tshisekedi likambo moko na tiko ko mikolo parmi bato yo balanda ki pouvoir ya Félix na Kisasa de kwana alaki na ba critique auté ko benga nga kala mingi te numéro ko pe na yeba kite donc ta ba komi kuna nde ba kende Kinshasa basala liste wana basala na kati ya liste wana ba cheka baluba na baluba pikolo musu ba cheba ngote na kati ya liste wana bazwaka de liste ni yo bate mama bazwaka de $1,500 à $3,000 par mois oyo ye ndeko wana ye ayebaka te akendaki rendez-vous mona Gombe tanga komi kuna batuni yo be kozwa salaire na yo akamwe salaire nini tanga apesi kombo de $2 wana bazalaki ba agent payé bavandaki na mallette diplomate ya $, avandi wana déjà balangwe ba whisky na ba vin bande komela tanga pesi kombo besi kombo no eza te parce que o eza liste ya baluba moyo zola les ate mago utaki na diaspora tanga atali liste ngo boye ba kombo ka ya bademolo na kati wana moni bato musuku batikala jamais kozala na komba libana na ici na biozwi bilanda landa continue ko benga Félix Beton ayi ko sanga no bozana raison parce que automoni a ezala katenga vite to na raison de continuer pour soutenir Buzoba. Donc tu vois Félix c'est un grand tribaliste a tribalisé ma institution mbo azi mbongo ya mboka a formé milice naïe privé il y a qui de baluba pour va protéger le pouvoir naïe si ko mutande wana koma to ko ndima ye akamba ba congolais mutande wana koma biso to ko ndima ye akamba ba congolais na bino bato bo soutenir mwana wana Tshisekedi est-ce que vous avez sonité à soutenir mutwana bilan ya pamba Félix soka l'équipe devant ba congolais est-ce que Félix a présenté le bilan naïe pour ça il y a 5 ans tant yo zo soutenir mutwana on ka sonité yango moni deux initiatives quand même to meka ko benga bandeko yo baza ba candidat ba élection wana biso tozana makambo to ko proposer ba et tozo ki pe initiative ya ko louer salle mais kaka nde za contretemps par rapport ya ba calendrier ndenge tozo mona pona ko zo ba salle wana pona ko bengisa bandeko wana baya question réponse na diaspora parce que oyo bozo kana ba YouTube to lingi batu na bango en face vraiment solide le nini to ko proposer bango par rapport à la situation tous en kachambo kana voilà ndeko atuni question to banda kozwa de tozo moi de 3 questions ya bandeko alobi boye odombo bolobaki que Félix Nakadima boyebi que Félix Nakadima déjà va planifier pour proclamer Félix comme président et pourquoi vous soutenir ba candidat ba kende élection. OK, merci ndeko, je pense que là mais quand même pour rectifier question ndeko. Oui. Nous on n'est pas là pour soutien bandeko wana. Nous soutenir bango ba kende ba élection. Tobo ya to lingate ba okende déjà. Po ba kende déjà. On n'est pas là pour soutenir mais yango kasi on ndeko ebisa bi bolobaki parce que bino bolobaki yango. Félix Nakadima si ba planifier na bango. Mais bosola tambo ke sola na ba candidat. Bosola ko na wo sandeko wana ezabo. Koko banzuzi. Omoni travail au biso tozo sala. Eza bien musu to koya lobango na publicité. D'accord. Likamba Congo eza lokola na kopesa exemple. Eza lokola mutu moko tomber na mpa na crevaison na balabala. Tanga zo bongisa pne na ye. Yo tam so yebi mutu wana ozo leka omoni ndeko yo
ata même nga la voiture na été mais place azo pour ça pneu za modili nga na za na pneu réserve na ko pesa ye oui au pesi pneu réserve kaka po et accompagner bimisi place à modili comme si na place à malam tant yo pesi de qu'on a pneu réserve o ya yo zala kinango eza même dimension na o ya pneu ya voiture tant yo a démarrer voiture na ye abandi ko avancer ndengo yeda ki na pneu tant mususu yo koma liboso bo monteur no ebeti tant monteur no ebeti voiture ndeko wana loko eza en bonne forme au moins que bako chok câble ba bendi pe car na yo boko mpe bino so ba ami bobimi na forêt bozaki nango mais motam tazaki na chemin na yo o bande ko kinela gauche ondo kina droite mais comme bozaki na autoroute moko bino nyonso na nzela o aider moninga o pa aider moninga mais bino nyonso bokina destination bonge bo kile pona bokoma na lobi yango na parabole pour comprendre parce que awa to sali na nzela internet to ko ko dévoiler ba piste nyonso to abati et bien on est au salabande on doit trahir mon traité on doit pas que soutenir l'élection 100% athée mais ces gens-là ce sont pas nos ennemis ils sont peut-être apporter quelque chose on a coupé na Félix na groupe nyons ya ba voler o ya uta na ba diaspora o ba komi ba multimillionnaire na mbongo ya mboka voilà. Merci na yo ba congolais ba yoki message ba question eza moi ebele ba question musu to tala na sia émission pour tanga ngotamba simozanga te ko pesa ba congolais bana Congo bazolanda yo balandio na poko na lelo nino ko pesa bango o biso to 20 temps musu zaki na message ya ko pesa ba congolais tozo yo ka bon et là on a ko pesa ba congolais biso to zaki initiative ya ko bengisa ba candidat oyo balobi bazokende ba élection parce que toujours on pona ni parce que diaspora mais ka fait ko contacter biso na bande ko mususu par na bino zanini et les gens disent que sur les réseaux sociaux, Toningi, ils ont quand même dans la salle, ils ont une question, ils ont réponse na bandeko ou yobalubi bazokende ba. Pourquoi? Pourquoi tu le moi? Parce que Toningi quand même que moto yo azolo bana bino ki alinga diriger bino, il faut boza quand même na parcours, il faut boza na cursus na ye. To ba benga ngo CV. C'est important parce que tu peux se retrouver sous tes lobbies na un judiciaire local à Félix. 30 ans na Belgique ça le logo mon côté. A kena tete ya mboka azoyebisa bato bo profiter ta ngoyo moto na mta profiter pour so to meki kolongo a moto senga ngati donc azotinda bato bakende boyi tu komona motu oyo ba bradaka démocratie na état de droit mais c'est le même personne auti ko boma Chéribin Okende parce que Chéribin Okende ba boma na demia ba boma ye na demia oya kitambo tanga babomi na demia nde ba misi pour ba sali ba tiro ba sala to moni bato bande ko saba tuté Mobutu aza dictateur mais lelo Félix a massacré 200 personnes à Goma 200 personnes na ba mususu ba kufa na ba balle perdu ba mususu ba kufa kuna sa pongi ba innocent elo kwana eliki kana ngwana to moni lelo oyo Félix nenga bimi gangster climat de terreur les ana kachamboka na ba arrestation arbitraire les ana kachamboka na so ba tuerie sommaire et au Samana ville province à Kinshasa. Et là, il faux pasteurs va collaborer dans le pouvoir à l'Okuta. Au moins plus de 400 faux pasteurs. Naba féticheur, naba chef coutumier, va continuer à idéologie, à corrompre bango pour va soutenir le pouvoir na Bondo. Bazo kende ko envoûter dans ma grand carrefour à Kinshasa. De minuit à 3 heures du matin, bazo boka ba sort. Komboka ni mona tambola te Félix a komisi banganga ba camarade na ye akasi bango nde ba avancer na pouvoir nzoka banganga wana pe ba frapper le kwai na ba faux chef coutumier lokuta chef coutumier vanda sur na village ta comme on la ta costume tambola ka ala ta chaussure ba chef coutumier moniato ale ba ki soutenir président na bango ba na bitendi wana donc biloko nyo surtout wana biso to linga ngo soutenir yango no moni toujours continuer toujours à travailler dire au vrai changement et quand on a kachamboka na cho voilà Tozo a quand même question ndiko pour na ndiko azo koma moi ebela odombo toyoki que préfecture ya Nanterre ba contacter bino ba résistant pour na annulation ya concert ya Fali est-ce que ça bongo bon ndeko eza ba radio trottoir na ko confirmer te concert ya annulé à 100% non mais ba donner on a ça nango sikoyo au moins 50% concert wana ko zala annulé au moins 50% conseil aux Alliés, biso peto bese braté,
toujours continuer toujours au côté partout de toujours parce que combat to lingue a vraiment discipliné et combat tout ça dans ngopé tout ça dans la discrétion et après avoir concert à fallu ce qu'il les québétamité vous avez qu'on a posé à ma musicien tout va dans la banque voilà démarche déjà tout ça là donc concert wana il faut être en année après tout bien là et là on quand on a fallu atika makambo ya marche azolinga sala atika sala atika et là quand on a fallu atika no makambo voilà ko bandeko bazokoma bakestion beme mpona lelo biso tosinamoni bakestion mosusu ya bandeko tokotuna ya mbala nsima ndeko mpona bazalendo arépondaki yango na début ya émission moye tozwa question na yo liso eza te mpe bandeko mosusu bakestion na ozonga na mbala nsima mpo répondre bango mpona lelo vraiment tomoni tosukisa obi CCDP mpe bozotravaille na bino toujours et mot de la fin na yo ezalaki mpona mokolo na lelo ezali nini mpe tosukisi merci bon mpona mokolo na lelo ndeko nga naza na kati ya émission awa natiki bandeko na réunion. Je pense que non, on va pas rapport. Donc, pour mon collègue, on va ça va congolais. Mais na moi bandeko ba koma CCDP kufi d'habiter CCDP bozo travailler bozo travailler mais bandeko bazo koma kanga commissaire quand mato ina bino avant que to kata émission. Bon, bandeko bazo ba CCDP kufi et là pour moi on a eu ça bango. CCDP za odonte. On a zali parmi bateau ba sali CCDP za. Mouvement wana izali groupe wana izali mais le coup izali groupe à résistance toujours tambusango à la congolaise te batu balingi to mema yango ndenge ezali ko yembaka kala tala modèle mboka na biso c'est ça OK voilà une spectacle mingi groupe wana izali na kati ya groupe wana tozana ba avocat tozana ba médecin na kati ya groupe wana tozana bato abwania oso to vandi tozo kanisa makambo to yebelo ni to sala tant tozo yebisa que non tolingi to kende kokutana bandeko wana to bengisa bandeko baza ba candidat ba élection bak solo na diaspora biso tozana ba biloko to ko proposer bango donc ezali chaîne mobimbe sala travail wana eza chaîne mobimbe sala travail wana ce qui ndeko solo ba CCDP kufi cela veut dire moto wana ayebi fonctionnement na biso to fonctionner kati tant tozo kota tozo kende par-ci par là ko luka solution toujours ka solution pourquoi ndeko toujours que solution pour la macamunyo soit nevandade biso de soit si combat spectaculaire to lingi ko sala combat spectaculaire et to yaka na ba YouTube matin midi soir ba te bli bando tout na toujours yo côté toujours monoté mais to sali toujours travailler CCDP profiter ezali ceux qui bolingi CCDP bolingi toujours compte na biso to brada mon internet compte kaka ya association to brada on internet bolingi to sala ngota merci la au sala biso mo te makamni to sala biso mo te bi place to zo kende moto alobi CCDP kufi il faut la IDPS to ko boma yango zelande ko kufa IDPS parce que makambo yo après pouvoir ya mwana Tshisekedi IDPS peut disparaître na mboka wa yango de vraiment to ko boma yango ngala on sala parmi ba première personne il faut IDPS za la te li mwana Congo donc ce ko ka kombo wala CCDP kufa ndele CCDP kufa beau travail surtout sala makasi na modili aux hommes que vous respectez même pas bah effort bah n'inga pas ça tant comme bloc en est les amants qu'à respect de quoi ok voilà merci pour répondre à quand même ma question parce que c'est normal de répondre même ma question oui que ça passe mais madame on dit répondre na ba congolais no so tu peux ande comme ça bazo senga pe babi kozanga te bon pour autant on a commenté to kuté na balasima kozanga teni maman bon na mono apprécier kozanga teni c'est pas que naza pressé te soka mamba oloba diamant on a plus de kozanga teni to répondre quand même tant sous ça dans besoin qu'il y a réponse abi kozanga te wa projet na yo balobi odombo projet na yo eza nini pona RDC bon ndeko tout d'abord projet na ngate projet ya groupe on doit parler kana ye moko tete état individuel non combat au sala ezali combat ya autonté eza combat ya ba congolais projet na biso ya CCDP 1 eza na pona sécurité ya mboka 2 staff ya ba maman na CCDP ba vandisa quota social 3 armée ya mboka ne koza armée 4 vie sociale ya ba congolais koza technique 5 eloko etali bo moto ya moto scolarité nous avons un projet ébélé
oyo ke soki makambo siri siko na kati ya mboka wana toko proposer makambo ebele toza nango eza chaîne mobimbo tozo travailler na ba domaine wana domaine ya santé to ça ndenge pour ko sécuriser 2 345 000 km² ya territoire wana to ça ndenge ni tout les gens qui ba projet na so bandeko eza chaîne mobimbo travailler en biloko wana c'est pas au seul tozo ebele to travailler sur yango wana ngai naza na option nga naza na domaine nango na yebi na ya nango pe na partager na baninga oya ye na oya ye oya ye na oya ye oya ye tout ça qui site eza groupe tant que je sais que nous tous là tous quand même initiative toyoka intel ils ont pas raison ngai na sala na Congo nazaka na est na yebi presque Congo moins 85%. Ndeko pas éviter na bandi pe ko expliquer côté aux arabes côté aux arabes tous na ba avocat on les a domaine ngati tous na ba financier na kati ya groupe tous na ba médecin on les a domaine ngati tout ça les bloqué et on est tous à quoi avancer na kati ya CCDP tous na ba belo ba yebi koloba mais pourquoi tout ba ba ko ça ba vidéo pour nous contrôler communication na kati ya CCDP bato ba yebi koloba pe ba ko expliquer no makama Kongo ba se belé mais beaucoup tika la ka ko mona jamais bango pour communication ba contrôler ka yango voilà biso tous na discipline wana na kati ya groupe na biso voilà. Merci. Pour yo nanaza dine pour na rediriger Congo. En tout cas on a bomba on amba sima oya opé sa réponse wana ya ndeko pour de toutes les façons ndeko wana lobi nanaza dine pour na rediriger Congo initiative CCD pas joaki ya ko bengi sabande ko wana oyo ba za ba candidat bino boye na kati ya salle question réponse wana sikoza makambo na bino nde botuna parce que ngana ko pesa bino te ke o intenda zak non neti biso to mona bon d'accord ça va to bengi docteur Mukwege to bengi Martin Fayulu to bengi Delice Sanga ba na compte ba groupe na bango te na compte ba parti na bango te biso nde ba résistant biso CCDP toujours initiative avant di wana ba solo na diaspora voilà tukutani na yo nambala esima merci beaucoup ba poko malamu na merci na bande gonso bolandi biso penza ezaki malamu ba question na bino na ces émission après commentaire bon on appelle ça ba question na boté à ko répondre bino nambala esima tukutani à très bientôt. Bye. Okay, merci. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.